Non, c'est exercice mathématique dans la classe. Maman, vertige, ça n'a pas eu de ce que joue berger, ça me l'a pour la dans une main, il a mon guanaté, la méline, avec le mot, il m'a abandonné, ça l'a sauté. Ah, donc, au bic, quand on m'a dit que c'est complètement. Et il y a qu'à sauter. En tout cas, on va pas me casse. Merci. Voilà, il y a seulement tous allés na témoignage on zamba zali ko se manifester à second souffle. Vraiment tous na serre na biso, a benga ki biso na radio, alanda ki témoignage biso na radio, to yeba na serre tango a bengi et to bondeli nzali pe a se manifester. Yango serre kombo nani pe ovandi wapi? Kombo Mama Yvonne. Mama Yvonne. Na makala na Beni Kidima numéro 10. Na Kidima numéro 10. Sko lingo tato na Nzambe nzamba sali pona yo. Nalingi na tata la monnaie na Nzambe parce que papa azalaki na dossier moko ya musala ezalaki vraiment kotia mwa bakal mingi. Oui oui. Tango nakuti papa na téléphone radio ayebisi ngai ke nazolanda pasteur Josué azosala émission. Na ye na bandi kolanda émission na bi pasteur wana za papa oyo ateyanga o papa alakisa biso za papa na biso na kati église ma restauration. Oui oui. Na kolekisa moma oyo te nde na bengaki papa na yebisi papa naza na dossier moko awa bengaki papa me ma permis assez amemaki me bayebisi lisusu koya te biso moko tokobenga yo basi balobaki na ye ya banda lobi papa ayebisi nga tuka ndenge obengi nga namoni deja papa azosala komitungisa te na kozala na posa tokutana me ye mosala na ye deja asire azobanda ntango nalali na butu na 6h moins baye kobenga papa balobi yebisa mobali na yo tobengi ezoleka te tobandaka mosala 7h juste aya kobanda mosala Après abandi musala. Abandi musala na yaki po nakumisa Nzambe. Vraiment Nzamba pambola yo simba ngai et puis ya pambola pe mobali na yo. Abakisa ya ibele na kombo na Yesu Christ kokende liboso. Amen. Vraiment merci beaucoup Nzamba pambola. Je suis abonné là pour nanga. Donc malade ya moté mesili. Ici là. Sikoyo lisusu liwa o yemo kana ya buma yo. Kanaki abumangai. Second souffle na ko yoka semaine à vendredi. On est Ezekiel ayebisa Nzambe. Nzamba tunese semiko ekolamuka. Ezekiel bikolo ngamo ayebite mena bokasi na o ekolamuka. Ya mwana sikoyo ngai nazo kwa mikuwa. Nzamba pesinga second souffle maya sika makila sika. Donc yemoko atatoli na munoko na alingai ayende mutu asalaki yemoko Alex ayona mama na mutu na petit frère. Aha bosiko yaza wapi? Ye azaki na hôpital ya chinois totikaki na hôpital mais alinga kufu ye moko atelemi akimi akepa ndeko ne mobo ya sango. En tout cas frère na ngai fataki Nzambe apambola yo pe abakisa liso mikolo afungola yo omoni bato mabe bakoki kotikala jamais kosimba yo na kombo na Yesu Nzambe afungola même bozwi na yo na déclare yango amen. Alléluia. Comme la sœur Naomi n'a pas été numéro 17, elle vient témoigner comment ça va s'aligner. La belle invité ma passe, na une fontaine de berger de Solo, avec un huile d'olive, avec papa na mbongo, na parole na qui na lali, pendant na tilelo na occasion que ma passe était. Voilà, na opesa Nzambe, merci Nzambe za malamu. Amen bana Nzambe. Si vous voulez souffrir au gastrique, au estomac, au eloko aussi c'est pas qui nyonso ya mokili mobimba. Quelle est la traditionnelle qui est pour eloko te. Et ça pour ça. Alléluia. Voilà, et ça pas pour sous moni tous les témoignages donc puisque peut-être encore témoigner dans mission pas tout. Amen. Et en gros qui est la permanence pour suivre. Et ce qui moto a permis de tout diffuser, tout diffuser. Amen. Voilà, madame qui dit là. Vous voyez là. Parce que si madame si pas monter maintenant, il va pas aussi monter maintenant, il va pas aussi. C'est ça. Jeune fille a beaucoup couvert la montée en face de société. La vie n'a eu au nom de Jésus. Diable a même injecté quelque chose de mauvais qui a votre longo et a bon bonus. Amen. Merci beaucoup. Et puis on va dire Comment on a sœur Yvette? Oui. T'avais venu dans le 940. Ok, na avenue dans le 940, la limité. Ok. C'est quoi le problème majeur ni pour les ambassades qu'on a? Problème nani za kiendelea kwa mama ubenga na mtoto. Mtoto anaenda na kingo, sina maboko. Musuna maboko, musuna kingo, imaki nazo. Oui. Siko ntano sokola. Na yo koeze susu constater que susu emeke kufanya mali na mama. Sina maboko. Obekai bakisa mina. Mina sasa l'examen c'est dans le game mais non OK. Oui. Mais ba kumbele ngati simongo na kitazona mpakula. Na ndio ile kitazona na esa no wili. Ndio côté.
na que prière mercredi te. Jeudi donc na ye na oh dimanche tu nyonso mema mai na mungu. Ok. Pe dimanche na mema mai na mungu na mai. Quand on boit pour na mungu. Na mera ki mungu. O meliamo. Na mera mo na mo apelo ko sa mite. Siko donc na ye nini prière na vendredi. Oui oui. Pesina o so mbote. Siko lo popo na pesa ko mbote. O moni siko. Amoni kanamona changu. Amoni Sina totala. Atutumia kusoma neema ina Mungu na sala kama na sobolite. Siko kama mwe totala na kireipe. Intimena bure na mwana so eka ukapata kando sasa eka ukitaka mkusa. Siko na mwana eka uka mkusa so esa vizuri. Na eka ukapuso kindu. Siko lobo na wetika na. La bongo etika ni kama. Allez, va ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer pour le terrain? Vas-y, au bien. Maintenant, on m'envoie. Comment on a Arija? C'est Arija. Au vendu à pisser. Nazaki au vanda liboso na ngaba na vie Zaba 64. Siko zawapi? Siko na koma na monga. Na monga fula, ok. Na kotia komi. Voilà. Bongo c'est oyo ndengini jeune fille ya kitoko. Mwana na yoto ndengini. O mwana nga liboso komo na Sara. C'est Sara mwana na liboso. Ok, nini kasi oyo lingota to la pona Yesu? Nazota to la décembre ya 2012. Oui. Na 2011. Na 2011. Ah. Ezala pasi pona ndako na. Et puis c'est que baie binga. Nazala na santé ote. Azala na santé ote. Vraiment konda kama kasi tena yakawa. Oui. Kileza mabe mingi. Mokileza mabe ya solo. Bolanda bien vrata voisa ezana seme boyo kana on maka. Kileza mabe. Oui c'est. Belle famille nanga batikala olinganga te bana na kota na libala. Okisi 12 ans. Na mariage. Batikala olinganga te. Après 5 ans, na yambi belle sœur nanga nanda. Na yambaki kana ndinga kimoto. Na yebaki ete. Aye abebiseli nga mwana na âge ya 5 ans. Akei. Mwana kokisi 10 ans. 10 ans. Aye lisusu ayaki année passée na ara le 3 juillet. Aye ayebisi mwana asabifanga. Donc mwana abomayo. OK. Mwana aboyi. Tango aboyi abominga misu. D'ailleurs bana mona tsuté. C'est vrai. Yesu na ngai. Fi misu. Hein? Fi penza misu na zaki mona. Nous sommes à l'église moko songolo. Après que tang église va sambela. Voilà. Nous sommes à l'église wana. Misu ekufi nazo mona lisusu te pona tambola ifuna kanga lisu moko pona mona soki bongo te na mona te. Mwana nanga moko mobali aye tobonde. Belle sœur nanga pe na ndako. Asalika 2 semaines tango moni prière eleki. Atiki mission na ye il faut Yokufa. sacrifier po ngai na koki kokota na libota wana te puis quand mosusu aparti na nga makambo na bango koyeba. Na yoki pe bien na misu pe komi bien. Mwana bande oblige nga tokendaka prière. Nga na ndenge yaki bomoto neti nazala koteka bamasanga na ndako na nga. Nazotala jour ya prière nde jour nakoteka ebele soki natali kaka natali mbongo na okende jour mosusu. Azali na bar. Sikoyo ok tobandi mpe nzambe aza mala tokomi na décembre mwana azalaki na 6e asali examen premier trimestre. Après examen premier trimestre na fin examen ntango basilisi jour moko boye alobi akokende susu su classe te nazali nga mpe na kipete moko nalandi ye na douche mpo nabeta ye mwana kimi na mbala liboso bana nabota mwana azalaki oloba te tokenda baeglise ebele Mwana azwa délivrance te. Oui. tokenda baeglise ebele mwana nga abela liboma balobi neti ye aboya mama na ye aleka il faut ye moko aleka. Faut ye moko aleka esali lokola liboma lokola trouble il faut abima na makadamu batuta ye bakoo mibale basunganga makasi basala makasi mpo na mwana natalaki mwana ngai papa na ye atikaki ngai na mwana tolongani na ndako banda décembre
donc si tozonga naloba tozonga na ndako tokoma kofutela tokota na avril tolala libanda tobetaka masolo bato babetaka masolo biso tobeta masolo te tozalaki kolela butu jo mosu berger ayokutami kolakobio mwana soko bandi kofinga bato nasi bainteresa bayebi soko bandi kofinga puisque ezalaki ye te ezalaki molimo mwana beli baner me baner ya mabe baner balobi na ngai fo tokende na scène pepe naye pa berger afise berger babi tokende na scène pepe berger mama kokende ete obebisa mais soki natali mwana ndenge alati boye soko bandi kofinga bandi kopasola na bilamba bapapo basunga ngai nzambe na bango asala ya minene mpo mwana nga asilisaki ani apase première si wana azoloba aza na première si azotanga te azotanga te azotanga est-ce que derangake lisusu esila esi ekende tala ser sara yeyo ameba na nzambe il est vivant est-ce qu'on peut acclamer pour l'éternel des armes a protégé lui. Na kombo na Yesu. Pour vivre au monde. Après na dame. Ya fungola mojo na vie. Vous allez couvert par le sang de Jésus et protégé par les 16 anges de Dieu. Déclarez-moi au nom de Jésus-Christ. Oya komeka. Lea kufa na kombo na Yesu. Amen. Toujours second souffle, makambo nzambe azosala kati na second souffle. Yango tozali ya témoignage mosusu. Tobondelaki mpo na mai, tobondeli mpo na Mungu asu la inspiration divine. Nde yango omoni tozali su na témoignage moko awa. Mama kombo nani? Nayoki malamu te? Ok, mama Emenga Kita. Nzambe asali nini mpo na mai oyo tobondelaki mpo na yango na Mungu? awa nzambe asemafise makasi na kaka libota eke nanga mobali aza na ngola atika mwasi na ye na ndako na bana mwana atika mobali avoyageaki na ngola atika mwasi na bana na ndako sikoyo mwana na ye abeli kolala kintuntu avant dernier na ye abeli kintuntu totanga kotalanga tata mwasi na bango ayebisingaki mwana kuna na ndako santrasa bakoma bourgeon ebimi nzoto me tina mazaka tina miso moyen te fièvre azokokola te mokosa kabon toza na mai awa ya mungu tosambe mosala nzambe asambeli mpona ngo napesa yo yango nasi nasiye ndambo na kati ya bokala ke nango ntango ke nango kuna na lopango esika bafutela baza plus de 32 personnes bapara ya bana wana esi babombi bana bango na kati ya lopango basungoli mwana wana etokosaka na ye azali te mwana sika osaka sikota bebele bango ya age ya 6 mois nde azosaka na ye kasi siko mama ya kobanga mwana oyo aza na 6 mois kokosaka na moto aza na kujeune makasi ya riske ekontamine mwana sikoyo ye akosoka masala ndenge mai ya mungu oyo lokola mosala nzambe abondeli mpona yango ndenge tokosala efie makasi mpona mwana wana melisa mwana wana mai wana bakola mwana wana butu omwana ndenge atokopesaka raison po azali kondima apesi mai wana mboka ya semeki na nga akena wana ndako na bango azwi mai wana apakoli mwana nzoto mokumba ndambo amelisi azomelisi bantibetike mpona ndenge rouge elekei makasi ntango amelisi te mokolo ya liboso wana mokolo ya liboso ntango lelo etani ngaki kotala bango ndeni bolali oyo tolali bien na butu kwanzi te ndenge nayo kokwanza mpe aleli te ntango kuta na moto azosenga biloko le napesi biloko kovianga gloire te nabi continue soki kopesa deuxième jour apesi ye amoni ntango etani ala moto akosa mine ebali kolonga loka moto asisopelaki ya moto ebali kokwela mwana elongo mwana se rétablir miso ezongi normal donc ekasi état na ye ekomi mpe normal mwana na bango mpe bebe ya 6 mois wana azali ni contaminé a bon état ebongo batashi ndenge tekala batashi nyonso te elongwe nyonso akomi na état normal yango nakomisi nzambe parce que nzambe aza malamu mingi alingi biso biso tokende na hôpital alingi akomplike biso makambo ebele ebele me nzela oyo ya nzambe apesi lobiko epe apesi kimia na sante ya mwana na mwana akomi en état normal ntina mokolo na lelo oyo napesi nzambe merci na babienfait na ye merci beaucoup nzambe apambola yo apambola mwana na bisika azali na mama na ye amen papa amen ok